Bonjour les belles dames, nous sommes dans vloggy. Bienvenue dans la Rocho. J'espère que vous êtes très bien. Là, on a bien. Là, tout ça 9h presque, donc on tout dans la classe et nabi qui na kota ID. Là, je comme bloc à Miki Bobikara donc ce bloc à Miki Sili et ça la ramu tout passi na baksa mo bloc à déjeuner, na baksa ba croissant, na baksa pe ba fruit pour na bana pour ton bozo en classe pas na bloc oyo ko grignoter Miki. Donc voilà, on a na ID na zu panier nanga tout ce moment bloc à Miki ngana bino ensemble. Mesdames, voilà, nous sommes fatigués. Nous ne saluons même pas exercice lelo parce que fallait que nous tigabana la classe, fallait que des shop. Et puis quand nous avons que bloc Miki c'est le frigo et oui qui ngaba na ngaba lingaming ba croissant na ngate zanga ndako parce que ça bloc ba grignoter mingi. Donc c'est ça que nous qui Aldi. Pour nous montrer quelque chose mais bloc on a joué ça linga 65 livres on a habité pourquoi on a habité mais nazang si kozwa nini oyo chasser à poubelle n'enge silaki et nazang si kozwa ngodo fona kende emoto na kozwa dans la classe fona chasser à poubelle na shop à coin na comme moi ko sala question que de shop na chama best na ba dokuma bloc na lingi pour chasser à poubelle za ki priorité maintenant na komi ko na ID na bosani donc na moi bloc Miki pour na ba déjeuner depuis que bloc va déjeuner ou mais la raté ça la fois c'est une semaine 10 jours et si li donc on te silaki et na ba croissant bana pour wala pesa la vraiment important on ngate ko zanga sa croissant milk et na ba bloc à déjeuner parce que na li ke bloc on a des bana ba grignoter mingi so bazana ndako donc bloc à Miki tellement qu'il est TV na zoya ba les belles dames bobi za kanikolo moko boza pe on a même pas na poso ça les locaux za ba tama encore donc on a même pas na poso ça les locaux ça le quoi lelo on a même pas na poso ko ça les locaux on a kana na vanda na la na relaxer. Mais comme nous avons maman, 2 jours passés, nous avons des spaghetti et nous avons des biloko, nous avons des bango, nous avons sauce et nous avons makoso, nous avons makoso kala, makoso on peut même pébélé, makoso vraiment dîner on a chassé, vous avez chassé comme makoso déjà, ils ont vraiment pébélé, ils ont comme on l'a mis le bolé le du sili et nous avons makoso ngai. Na kiso sama ngai mo buya mai pilipili pour bana balia na ngai te on ezake loko na ngamoko na M special ka omeka pour ça vraiment compliqué na bloc olia ba anyway na osala makoso na ngai na osala soso ya kotumba pona bana ya pete na soki bongo soso na ID na osala bongo soso kotumba et na osala loso na vraiment la poste relamba te ma belle comme na na makasité mais puis oza la que voiture zo que tout tindika comme ça donc on parle pas voiture na minto za makasité pour tindika nga la rose on a choisi il faut faire bana il faut balia ba anyway je la sanu na ID chasser na zina ID ngoyo but bon na nga la rose sentir na nga ba les belles dames yangoyo ngai da la taille na kuma taille na sentir XS ou ils attendent à souka qui est sentir na comme on est XS ba les belles d'abord que la rose a été à sentir numéro nanga est partout na moto ça pour ça sentir ezali 60 € na 15 € ya poste pour lui que bloc mati poste mati donc comme 15 € ya poste de total aux en le quoi 75 € pour na ko sentir na yo ah na UK on a sentir ça na près 50 livres et na 6 livres ya poste total et ça la biso 56 livres d'accord na mutu o alingi sentir benga mama na ngata ngo ya kobongisa nzoto et tezoya tant to bando boka ba crop top to boka ba body suit to boka ba serre corps kotonga biso te o azo la kisa nini o azo sala nini ta ngoyo ya kosala exercice ta ngoyo ya kosala ba diet et ta ngoyo ya kolata sentir ndeti ngalelo na sali exercice te mais na kangami na sentir na la dans la sentir au journée mobimba parce que nabi que la sali exercice te mais nabi que bloc on ça nanda pour déjà ba mouvement comme ça c'est déjà exercice pour na biso ba maman n'est-ce pas donc voilà somba sentir la rose à lobby déjà en février
kala mingi te na quelques mois awa to comme bimisa ba moi bloka mike bandi po biso to kama be na bloka mike parce que tozo souffrir na malili. OK, wana na sabu bloka on a vu na ID donc on a déchassé comme on le dit que ça lui 65 euros. Eh, you come euro 65 livres. Mais Kélicia, you want to eat? Okay, I'll make you breakfast, okay? On doit aller ma saucisse. Oh, go maman. Ok, la jolie bango bas maman pa ya hot dog. Pour nous acheter un hot dog, pour dire qu'il y a encore 5 dans la journée. Quand on sait que quelqu'un a un mobali, papa bango linga alia bongo. Moi je me dis que gama kili alors aussi ça peut avoir bitika alia. Olinga lia koma na lobe souti na koma osomba alia, OK? Muto sonne pour ça ya. Hey guys, il va faire que c'est la caméra. Il fait maman, hey guys, habituellement la mon poussé. Et la jupe à croissant. Et la jupe. Autant de quoi? Non, mais voilà ma belle, après wana nabi qui n'a repassé pour nous na blamba ko repassé donc ceux qui vendent na chambre na munango et comme ka ebele ma belle ce que le kona salaka na bimisango na tiango na mesa na nga sala manger pourtant nazo munango nazo mona ke ezo salanga désordre et bon salanga ke il faut na repassango mais soki na ngumbi yango na tiango na ba armoire bona na oyeba te boto na kwa ko bimisa boto ande tonzinga na mesa ezaki vomé belezo nga presque 2 heures 1h40 minutes comme ça na lemba ki makasi kuti silinga manazaki na choité nga na linga toujours ko repasser comme ça ça na côté ki na linga ezaka ki parce que na linga ki to na la tsamone elamba za lamba mo repasser ezate que non na ki na ko repasser pour na la tsina ki na ko repasser pour na mona ngum sala donc c'est ça que na préféré kana kiembi mbala moko comme ça na repasser après na bandi ko latisa e ko zalanga facile c'est comme ça que na salaka donc mikolo lokwa emso sala zozonga fatigué na ki na choité il fallait que nga mona repasser tatiki ngona na mesa emso betango kara o wa bande ko nanga awa penza que la rose pardon la mana o repasser ngoyo moko lol na ki na choité na bi ki na repasser na tina nga banzim nanga nzambe et na tina nga masque nanga ya aloe vera na se ya misu tellement que nazaki fatigué na ibisa binot nazaki fatigué mais na sani toi na choité ki maman wango babel mon na lobara to nazaki jeune fino bakina na zala mama na ebate ko zala mama c'est comme ça ko zala mama il faut za mte mama kasi il faut za makasi sunute okoyanga noa donc ene les belles dames ko za mama za grâce za bien za ngolo donc voilà donc on a nous repasser bilamba na ngai après to les canelo comme sous Ok ma belle, on a assisté qu'on repassé blamba ranga, bobi quelque chose on a mis ça aux amis sa vitre comme ça. Ma belle met sa vitre doit vraiment poussière noki donc so repasser bon autant aussi le somon appelle ça poussière nyonso et vendara na mesa après on a mis qui n'a pas moussa mesa nanga et tikala propre pour nous tika ngoka bon na ba poussière donc voilà on a nettoyé mesa nanga très bien pour nous on sakaka ke mesa ezala na poussière te pour na lingara te ton mesa oyo et comme na poussière be tomba na ba lia quand ba tiaka ba misapi tikala ba misapi et c'est bon ko simba mesa te ton ozo lia ko simba mesa te mais pobika bana donc voilà wana na pango simesa nanga na donc si ba décoration nanga après na zone simesa nanga propre comme moni poussière nyonso elongwe wana bana ba wuti classe to komi 15 na uti ko zo bango e ba yi botala ka bana na telemaki ya bomoninga bisika na vandité po eka na session repasser tikala 15 minutes ke bana ba zonga e na ke na zu bango wana ba ye basinga ki balia burger et moko zo lia pizza donc voilà après na côté encore na cuisine na tiki bango wana balia et bon mona keli sur otala ne miroir lula suki na e donc milula ko ba milula ka ke so lulite ba lula te ok mama milula mo bana donc voilà on ba yapi bazolia bloko na bango tango ba wuti classe e ngai sikoyo na koti na cuisine pona sala recette na ngai
Et wana quand bon mona ki kene sani lono lamba makoso na sokolo makoso nanga vraiment très bien. Donc voilà. Et là na kata déjà ba légumes nangai naza na 2 tomates nangai ya fraîche na kataki na ndembi et naza na matungulu na biso comme bomoni nde biloko na ozotia na makoso et na tiepe mbuma nanga pilipili ya rouge. Ma belle makoso o eza simple mutu pasi te donc otia biloko nyonso mbala moko et na matisi yango na moto pona ko tia makolo likolo et wana nazo râper o ezali tangawisi na linga mingi ko tia makoso tangawisi ya fraîche pe ail ya fraîche et bongisaka vraiment makoso ma belle laisse tomber parce que là tout ça dans makoso ok ya mai makoso mo ya mai vraiment te que makoso nga makoso te que ya soupe kanga mai na linga ngoto linga ka makoso na ngeza la soupe ngo za la mai vraiment ekota guti na kati yango ndenga na linga ka donc apoko rapper biloko nanga na ko tia o ezali bouillon na tia bouillon nanga o ezali ya crevette za kindambu comme bon linga mi bouillon ya crevette et na tia feuille et na ko tia pe o ezali persil donc ko tia pe persil no ya fraîche soko linga na problème te et na tia o ezali muscade et na ko tia pe o ezali paprika et na ko tia oyo ezali white pepper comme bomoni wana comme na sino ke makoso o simple mais kitoko makasi et là nazo bakisa o ezali cube manger na tia dembu ma cube manger moko c'est la bouillon nyonso lingi za na problème te donc après na ko kozwa mai na ngai na tia et na ko bakisa mafuta c'est tout et tomate yango na moto Yesu atoba yebisanga ngamoko na yebi makambo Yesu salelanga nazozela te yawe et là nazaki na soso nanga na sokola kiango bien na tiango banzela na longoli yango ba poso et na kopangusa ngo pona longola ba mai o na moni après na ko asozo nango na tia boso citron na tia black pepper et na ko ya ko tia pe o ezali paprika et na ko ya ko tia o ezali muscade et na ko ya ko tia muscade comme bomoni et tokobakisa oyo ezali ail et tokobakisa pe oyo ezali tangawis donc voilà na tia déjà banika comme ça na somba ngo pe na aldi donc ça la paix très bien yango de na salelaki et na ko ya ko tia elengi ya soso na sali soso nanga comme ça parce que na yebi ke kile na zala mo mobulu pour dans lia makoso donc c'est ça que na salaki soso et na tia pe oyo ezali moutarde et na ko ya ko tia oyo ezali mayonnaise véritable mayonnaise donc voilà ça la vraiment kitoko comme ça et na ko mélanger biloko nanga moi nanga mobala zala moi bato ba ponaka lokwa papa na e aponaka biloko kolia donc voilà c'est ça que na saleli les sauces comme ça biso liaki na biso o ezalaki makoso et na bakisaki cube manger et na chepe o ezali huile na biso huile d'olive après wana na mélanger sauce na biso bien et c'est mélangé très bien na otika ngo pema donc après on a ce qu'on a quoi kozwa liboka na ngai et na soko liboka na ngai et na quoi kocha o ezali ail donc voilà va ko salela na soko lango parce que na tia ngo na armoire kuna na suka boyebi kara donc voilà après on a zui ail na ngai ya fraîche misatu et on a la kisibino ezali ngai boyebi ke ngai ya poto azaka vraiment makasi pe ngai ya poto azaka banzete mingi ngelo kona salaka na ponaka ngai après wana na quoi ce ko tutango na liboka oko sala ngo na moulnette mais moulnette na mona inika ngo makasi na lingaka te yango na sala ngo na liboka pona liboka zo tout ngo mais au tout ngo na ndenge na biso to lingi donc moulnette ko nika ngo trop j'aime pas donc voilà prendre ko mixer comme bon na liboka et comme biso comme ça ngai na ngape elembi donc comme vraiment de la lingaki parce que nde butaka na chasser bongo na ce que za kanini za kana banzete za ka pe makasi na linga ko lamba ngo bongo te boy sikonde lembi c'est bon na yo beta tourna makoso bomoni kenzunga makoso na nga vraiment toke faut kanchunga ma belle et moi pour ma bibi bonne sali moi chunga sala ki vraiment kitoko et na moni ki makoso na ngana makasi et là na ko bakisa ngo mai parce que comme na bi ki makoso na ngana o tsheselo comme susute donc faut vraiment elemba kara na biloko auto tshena kati nzungu donc voilà na bakisi mai et na fini ki comme bomoni esmeg na biso eye ya ketchup OK bobi konde ko la l'important na biso ya ketchup donc voilà ketchup na biso eye totalement na kati ndenge ezali voilà c'est comme ça donc voilà et je viens na boucle oyo comment ko utiliser en gros et ça vient comme ça bien emballé na kati ya sac oyo et na sac nango batie esmeg wana comme bozomona et pourtant oyo ya toast ezaki na esmeg ya munene mais o batie mo sema ya moke ici donc voilà bien emballé
et na kati nango. C'est comme ça. Oh, I don't know if I like the kettle. I think it's my lily now. I'm deciding, you know, comment dire ça comme ma lily. Ça fait comme ça. I don't know. I think it's parce que nous avons lamba vapeur, donc de ça il y a un bongo, yeah, c'est vapeur. Anyway, ça vient comme ça. Et là qu'on a assez et puis comme ça l'emballer. Et là qu'on a assez, c'est comme ça, comme vous en avez. C'est comme ça. Yeah. C'est simple, hein? C'est vraiment simple, mais je ne sais pas pourquoi c'est comme cher. Mais c'est simple là. Je préfère bengi et le quand tomber la main par que ketchup. N'ayez pas vraiment on est ketchup. Tenez parce que pour nous fatigué. Je pense que pour nous fatigué par les belles dames. Je pense que pour nous fatigué, on nous a vraiment excité, hein? Nous avons vraiment excité, donc voilà. Donc oh yo, tu mets ça ici comme ça. C'est vraiment facile, hein? Tu sais, c'est comme ça. Donc c'est vraiment facile. Position sur le tchè en haut, les autres côtés. Mais et vous allez comme ça. Donc on peut bouger quelques noms comme ça. Donc c'est comme ça. Ils ont la griffe en haut, dans tous les deux côtés. Ils ont griffé en haut. Ils ont vraiment smooth. Ok, c'est bon. Il faut moi mettre. Donc c'est comme ça. N'hésitez pas à commencer. C'est vraiment simple. Ketchup simple. Ce qu'on peut utiliser en haut, c'est comme ça. Ou étiqueter sur le ça, comme ça. Nous sommes vraiment excités. Téléphone là, on a bon, on a tel, on a bon, on a ça là. Sinon, on a s'appelle la montée. Il faut toujours qu'on zone ça. C'est pas grave, mais parce que nous sommes vraiment fatigués. Mais dans la semaine, la Sabino, ketchup n'a bisopé et. Voilà ma belle, voilà ce que nous avons soso rangai na rotiango na oezali four na biso. Na linga four au menge parce que etumbara vraiment soso kitoko, rien à dire, j'aime bien et kausaka soso te, mais tumbango na medium cook, so nge kauko fo lamba lisusu nde kauki. Donc voilà, wana mafuta nanga na tiaki mafuta mbila, donc mafuta nanga chauffaki makasi pour na bandeko sala biloko misusu et là na yeko chasko oezali matungulu na ngai et na tiendembi et na ko balusango très bien na ko mélanger yango et na ko ya ko chape oezali mbuma na ngai ya tomate ya fraîche moko. On tchaka mbuma tomate ya fraîche moko so pour lingite ko tchana opé tomate te za na problème te mais ngaka ko tcha tomate pour ça donc kaka moi goût moi sucre wana. Donc voilà, c'est ça qui na tché après na mélanger yango très bien et na ko ya ko zwanga ngai na biso auto tutaki voilà na ko tcha ngo skona ki kalungu et na zo mélanger yango na ba légumes nanga o na tchaki na moto. Donc voilà, mélanger très bien. Et là, na kitaki moto parce que comme on a qui moto n'engage qui makasi et ma futa n'engage chauffe qui trop donc na kitaki moto après na quoi kozong sa moto na normal et là et qu'on a ça là na zo beta betango pour na esangana na ba légumes na ngai nyoso za teke ba légumes mo na mnene non na linga kité et na ko chesko ozali mbuma na biso pilipili et na ko chape ozali aroma un bouillon na tie bouillon na ngai ya aroma boyebi ki ba ngai ya poto za kangaite et eloko nga na sadaka na tiaka o ezali citron et na tie feuille et na tie pe oyo ezali black pepper na tiaka citron parce que citron e bakisaka ngo ngai nga na linga ki ngai na nga ezala ngai mais malheureusement ba ngai na biso poto ezala kangaite donc nga na zo technique wana e pa ya Evenis ki abakisaka ngo citron sala ngo bien et nga pe na komisango ya ngai. Donc merci beaucoup Evenis na technique la kisanga you know I love you. Donc voilà, après on a bakisa mo mai mukie kombo moni et na fini ki ngai na nga na bakisi moto na kotika sko ngai na ngai etoka et là na ekota la soso na biso comme dans le bique soso na nga na bakisa ki makemba pour bal bakumi koloba nzala air leki. Donc voilà, soso na biso kombo moni beli vraiment kitoko, rien à dire. Qu'il y a qui ne soso boina makemba comme les que qu'il y a zaka compliqué na biloko et bamsusu balie loso makemba et bamsusu balie semoule. Donc voilà, botalande soso na biso bimaki vraiment kitoko lamba mi vraiment bien et là na kepe na nzungu na makoso na o ma belle erata kité bozomo na ka na sauce bimaki vraiment dans la lingaki sauce kiloté moi piment on est sala ki nice c'est ça qui vraiment kitoko. Donc voilà et na yo la sabino pe ngai na biso nde bimaki
vraiment ngai nde nalingaki et simple nde nalingaki donc ngai moko motu pasi te bomoni ki ngai nanga pe elembi donc so olinga ngai sala ngo technique oyo okozala décider pona biki ngai na biso ya poto ezaka vraiment makasi na banzete il faut opona donc voilà wana biloko na biso ebeli regardez-moi ça avec semoule avec kwanga oh my god erataki te ma belle biloko oyo erataki te donc merci beaucoup nande bozaki wana bandeli jusqu'à la fin j'espère que vidéo oyo et c'est pélicio ko bo santé kozala abonner ko aimer ko partager vidéo et ko sala bien makasi nzambe azala na biso nzambe abomba biso tukutani mokolo mosusu bisous bisous bye.